Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Élisée Congolo. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Qui met ensemble Ezaliko Nabino. On a remercié EHP Media pour Nangolo Basali Biso ya Okuta Nabino lelo pour nous partager Liloba Nzambe pour nous pamboli ya via moko na moko. Sans plus tarder, ce que dans la Bible ya no pembeni okozo ango osimbi ngo na maboko totanga na mukanda ya Juge chapitre 6 premier verset qui nous a 7e verset ndesika o tozo likanisi o Nzambe apesi biso pona kosunga moko na biso natangi na kombo na Yesu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui et détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fit très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe apambola bino une fois de plus. Tenito sola moi likambo mukie na kati ya texte oyo kotanga ezolobela biso que ezolobela biso na peuple Israël. Peuple Israël ezaki peuple oyo Nzambe aponaki bango patie bango pembeni pour que na nzela na ye molongo mobimba e banzamba solo parce que mokili mboka na mboka to molongo mobimba mboka na mboka ezaki na Nzambe nango ou ezaki Nzambe mokelité et Nzambe aki pona Israël na nzela ya Abraham pour que descendance na ye baza libota oyo Abraham ye moko ote na libota ezaki banzambe moko abikeko nzamba zo atie pembeni po libota na ye baza libota o bakotalisa mokili mobimba nzambe o asolo pe nzamba bomoe yango nzambe apesaki bilaka ebe na Israël pe nzambe ande kotambo na Israël na nguya ne makasi il y a que Israël face à l'adversaire, face à Banguna, Israël a toujours colonga. Pourquoi? Parce que Bilaka Nzambe zaki makasi colonna d'une manière à ce que Nanzela Israël, Molongo Mobimba et Sosola que Ezana Nzambe ou Azana Sima Belonga Israël, Ezana Nzambe Oyo Azana Sima Bikam o Israël et Bikaka pour Bamboka Nyoso Molongo Mobimba et Banda Kolanda Nzambe o Israël. Mais Nathan, au bien aimé la période de Bajige, et la période de Bajige, et la période après la mort de Moïse, et ça, Josué a qui relève, mais Josué n'a pas pu préparer la relève locale à Moïse à 100 ans. D'ailleurs, c'est la Bible au monde, Josué a Israël, comme ils étaient vraiment incrédules, choisissez vous qui voulez servir, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Or, ce qui n'était pas le cas avec Moïse, Moïse, à chaque fois que le peuple abandonnait s'est rébellé, il avait toujours des solutions pour le peuple. Mais bien aimé, Sima Josué, succession Israël et désordre Tikaraki, Mutualanda Kinzela Nae, et Bungisaki Bangon Nzela Nzambe, et Bendaki Kanda Nzambe, Penzamba comme Kotinda Bajige, pour nous ramener Mutema, peuple Nae Panae, enfin que Bilaka Nae, le Koloa peuple, et Konye Koko Kisama. Parce que Nzamba Kosalo est la cas bien aimé dans le Seigneur, mais ceux qui au longo na Bouzadisé Manzambe, ceux qui au longo na boto si amobe ko Nzambe et loba Nzambe bien aimé Kozalo passe pe kokoso pour na kobika bilaka Nzambe le loba to belé bazo ba to kende ba église to sambela bazo sakola biso nakam bazo sakola ezo komate nzoka par rapport ya kokokisama ya lisakoli ezana biloko mibale ezana par ya Nzambe pe ezana par ya moto par ya Nzambe eza ya kokokisa o ya lobi mais par na yo moto pona ko benda kokokisama ya Nzambe wana na bomo na yo esengi otika na présence ya Nzambe otika na kotosa loba na Nzambe et la kana Nzambe ekokokisama te soko bimi libanda bozasema Nzambe to obimi libanda loba na Nzambe parce que sika kamoko o Nzamba mitalisaka o Nzamba kokisama bilaka na ye eza na kata bozalisami na ye pe na nzela liloba na ye et le kola Israël babimaki
babungisaki vraiment bola mwanzambe liko vina bango et celle que bango babengamaki selon la promesse de Dieu il y a quoi assujettir les nations il y a quoi dominer les nations mais bakomi ko vivre la contradiction et la ka on nzamba peseki bango ezoko kusama esute mais bakomi ko vivre contradiction bakomi ko za assujetti par d'autres nations et Bible dit que Madian akangai ba on a sabo pendant 7 ans et Israël comme kolela comme ko souffrir et à chaque fois qu'Israël abandé ko s'aimer parce qu'Israël c'était un peuple c'est un peuple cultivateur à chaque fois bandé ko lona au lieu babuka milona na bango tango komaki na tango moisson bien aimé dans le Seigneur Madian bandé ko yana fils de l'Orient pour nous détruire production et Bible dit que Israël ba komaki malheureux ba komi kolela ba komi kobela nzambe et tango ba beli nzambe nzamba tinde ki bango mosakoli pour na koya kopesa bango ainsi dit l'Éternel ndenge moko na tango lelo na ye pour na kopesa bino ainsi dit l'Éternel o nzambe alobi pour na vie na yo pour que kolela o zaki na kata bomo na yo et kende mosika ya bomo na yo Israël azo sala musala mais abandé ko liambo musala na été or Bible dit que l'ouvrier mérite ton salaire. La Bible dit que tu mangeras par la souillure de ton front. Donc, quand la souillure de ton front descend, quand la souillure de ton front coule, tu dois manger. Mais Israël, souillure de son front, il bandait kobima, mais bandait koliate. Pourquoi? Parce que bazaki sous bien aimé en prise, il y a ba madianite. Or, Bible dit que le précieux trésor que Dieu donne à l'homme, c'est l'activité. Et Dieu veut que tout travail procure de l'abondance. Mais bien aimé, Moussala et Israël, bazo s'aimer, mais bazo liate. Or, tant moutazo lona, bien aimé par rapport à la principe yanzambe a liambuma ya musala nae mais tout le monde à Israël ande ko liambuma musala nae pourquoi parce qu'azaki na se ya servitude ya ba madianite mais bien aimé dans le Seigneur et loko moko na sepela ranango Israël tombe à comprendre que vie bande ko vivre zaki yangote et ko kana na bilaka nzambe te ba telemi pour na kobela nzambe bien aimé dans le Seigneur Bible lobi na biso que nzambe a abandonaka pour na libela te peuple nae a tokendaki musika nae a tobungaki nzela nae mais tant que zongela ye yebaki pas ko zongela Bible bi revenez à moi et je reviendrai à vous et nazo prier na tongo lelo que yo otaki musika nzambe o bandi comment ba désastre msuna kata bomo na yo o banda ko zongsa motema no pa nzambe parce que comme tant o nzambe alingi atelema pe akota likambo na yo tant ba gangi pa nzambe nzamba tindi mosakoli pona ko blobela bango ko pesa bango message à délivrance message à libération et bien aimé dans le Seigneur après cette prophétie là nzambe ayeko kutana na Gédéon pour la libération d'Israël. Bien aimé, tikana ibiso loko moko bien aimé. Bible bina biso qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on est là, il y a un temps où on est sous servitude, mais ça peut la taille à délivrance. N'est quoi annoncer le temps de la délivrance. Madian abandonné qu'on y a Israël, mais à Bossana qui Israël qui peuple en Zambé. Oh Zamba tika ban n'est pas en liberté. Zamba ko tika moi n'est pas en libunga songolo, mais tant que moi na zonga nzela Zambé, Zambé azongara toujours na bomo ya moi nae. Et tant Zamba zongi pour na Israël bien aimé, Madian ne savait pas. Madian venait comme une troupe de sauterelles pour notre ma production, surtout, il y a Israël, bien aimé dans le Seigneur. Et l'autre, moko Madian yeba quitté. Et ça a promesse moko en Zambé, où il y a Israël, où il dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Na bandi ko sakwa le prophète en Zambé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il est l'homme manayo. Aujourd'hui, décision, il y a ko zongela nzambe, il y a ko luka nzambe, na ko solo quoi prophète nzambe qui ba nenyo surtout au sauterelle la dévorer qui na vie na yo, nzambe a ko remplacer yango. Et là on a sepela kana ngo pa nzambe quand il nous remplace pas à la taille au to bungisela ki likambo. Tant nzambe remplacera biso toujours na kembo ya deuxième maison. Et Bible dit biso que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que bien-aimé au il y a première maison. Et Bible tout ça biso que Jacob a bungisela moi né Joseph ozaki moloti bandoto mais tant nzamba ko foot tant nzamba ko remplacer tant nzamba créer récupération à récolter moi na o à récupérer moi na o à comme premier ministre moi na garantir ça qui vit nae tina kufa nae ko sakola ko prophète nzambe que nzambe a pambola yo nzambe a remplacer le yo koleka o yo bungisaki si seulement tu prends la décision lelo ya ko zongela nzambe ya ko zongela nzela nzambe li pambola nzambe zo zonga na nzela na yo Israël bando sala musala parfois tu travailles mais tu ne te retrouves pas parce que c'est ça Moussala ya Madianite aussi longtemps qu'on a fait la servitude de Madianite bien aimé à tout ça li Moussala à tout bominzoto bien aimé pour liambo Moussala nous a difficile et on a que tu as tenté dans plusieurs activités ça ne te reproduit toujours pas tu travailles bien aimé mais le salaire que tu gagnes n'est pas consistant bien aimé au ça là tu investis dans plusieurs domaines on t'escroque toujours tu perds toujours il y a toujours des pertes qui bien aimé en répétition dans ta vie dans tous les domaines maintenant que tu le quoi prophète en Zambé Nzambalo la lelo
atininga pona biso qu'il est encore possible pour que Nzambe a remplacé les années qu'on dévorait les sauterelles. Et là que moko aussi m'a dit à Bosanaki, m'a dit que Israël oko kangaye, mais oko kangaye au-delà de 70 ans. Parce qu'il y a une loi de Dieu qui parlait par rapport à la 7e année. Et cette loi de la 7e année disait que oko kangamona Israël na boumbu na yo, mais à la 7e année il doit être libéré. Or Israël ne peut pas dépasser la 7e année. Nyangoto mona ke Madian a kangay Israël bien aimé pendant beaucoup d'années, mais quand la 7e année est arrivée, bien aimé Nzamba otinda prophète. Quand la 7e année est arrivée, Nzamba a suscité Gédéon pour la délivrance à Israël. N'est-ce que biso le prophète Nzambe. Comme Bible il y a un temps pour chaque chose, n'est quoi annoncer le 7e année pour la vie na yo. Au 7e année, et ça année où bien aimé dans le Seigneur, où bien aimé dans le Seigneur, au cause de ça boumbuté. Bah au coup où la boumbu na bambula nyonso, au coup où la nakata ko le bambula nyonso. Mais quand la 7e année arrivait, bien aimé dans le Seigneur, le peuple juif devait être libéré de toute servitude. Et n'est qu'au sako la le quoi prophète Nzambe, libération non de toute servitude au nom de Jésus. Tika le beau quoi Nzambe est localisé. Tika faveur Nzambe est localisé. Nzambe a remplacé bambula au basotere baliaki. Au cause na kata libala bien aimé. Ou na kata libala mais bazo yi bayo mbuma ya libala na yo. Tu n'arrives pas à avoir des enfants, la stérilité t'a bloqué pendant beaucoup d'années. Bien aimé de Seigneur na sako quoi prophète Nzambe au nom de Jésus-Christ. Nzamba lola akuta na yo, pe Nzamba lola a remplacé yo parce que Bible bina biso dans le bien aimé dans le Seigneur que après qu'Israël a crié par Nzambe, Nzamba a kotinda prophète et après que ba ki prophétie ya mosako ba mi zongi sina nzela Nzambe, Nzamba kutena Gédéon, Nzamba Gédéon pour la délivrance il y a peuple naé n'ako sakola quoi prophète Nzambe Nzambe azo pakola pour la délivrance à libota na yo Nzambe a suscité batu na nzela na yo pour na ko bimiso na kata situation de traverser si seulement aujourd'hui tu prends la décision de rentrer vers le Seigneur comme il a dit revenez à moi je reviendrai à vous et la production il m'a dit bande ko détruire na fils de l'Orient Nzamba ta capable ko futa yo ko donc c'est là ko leka ba oyo bungisa ki na ba affaire na ba commerce na ba camion to bande ko sala Nzamba za na makoki ko futo ko leka et soko ndimi lelo kozonga na nzela Nzambe Dieu va te donner et l'autre mususu oh bien aimé comment Madian Aïba qui était bien aimé Nzamba bisi bana Israël Isaïe je crois Isaïe 62 et c'est bon je ne donnerai plus bien aimé ton blé comme nourriture pour les fils de l'étranger plutôt pour comme nourriture pour tes ennemis et les fils de l'étranger ne boira plus jamais ton vin c'est lui qui fera du vin les boira dans la présence de Dieu. Donc, quand on parle du vin on voit la jouissance Nzambe alobi ke na kopesa son zelate na blé na yo blé oyoloni oyo bokoli fils de l'étranger a koliango pe na kopesa son zelate 20 oyo nyoko ameli ponango mutu mususu mwana mopaya to mbanguna no ba mele yango engolo banini ke Nzamba ko permettre soute ke mbuma ya musala na yo mbuma ya mutoki na yo mbuma ya ba peine ba sacrifice na yo batu musu banda koliango batu musu bando bénéficier nango au détriment de toi-même et je prie comme prophète de Dieu laisse que la grâce de Dieu te localise d'une manière assez que bien aimé que Dieu te donne au-delà même de tes investissements, au-delà même de tes sacrifices, à cause de sa grâce et à cause de sa faveur, que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien moi, votre humble serviteur, le prophète Élisée Kongolo, le responsable du ministère Exousia Ministry. Nzambe vraiment Pambulabino, ou à l'andi exhortation, ou pour sa prière pour ta vie, tes affaires, ton foyer et autres domaines encore. Tu peux m'appeler, tu peux me contacter par les 00243 85 044 13 13 00243 85 044 13 13 et dodo préparer milulu moko minene makasi yokozala na Kinshasa awa précisément na commune ya Ngaliema na Mbinzo zone na route de Matadi na prince wana na route de Matadi référence nango ezali arrêt Gramalik juste en face il y a école moko liloba juste en face il y a école lobana et na salle mo ba bengi salle Esther c'est une très grande salle c'est là-bas que tout ça la conférence na biso il y a oracle et ça programme oyo to pesa ka likanisi Nzambe pona mboka Congo likanisi Nzambe pona église corps du Christ likanisi Nzambe pe pona ba vie ya bato d'une manière individuelle et ça kaba temps oyo to bonde la rapport na ba cas pour na ba maladie pour na ba problème et ba témoignage et ça vraiment ébélé to koza na Kinshasa kozanga te kozana biso le 4 octobre à partir de 16h30 to dans la salle Esther et pour cette grande activité oracle to ozali banda mboka tu peux recommander les membres de ta famille ba ko samba na biso longo na bi Nzamba lola akozanga te ko pambola yo.
Donc, Soko Olandi Biso, aux Anaposa Prière, je donne encore mon numéro, donc 00 243 85 044 13 13 Nzambe à Pambola Bini. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Nengo bimisa ki Israël, na se a servitude d'aba Madianite Nzam. Nengo bondela au nom de Jésus-Christ, ubanda ko bimisa peuple na yo nyonso bazolanda biso na moment oyo na se a servitude nyonso na kombo na Yesu Christo. Ba oyo Père éternel Dieu, bande ko constater ba perte, bande ko constater que ba une incapacité Seigneur de jouir Père éternel Dieu par rapport Seigneur Dieu, il y a ba free par rapport il y a ba free, il y a ba sacrifice na bango, il y a ba investissement na bango, il y a ba peine na bango, il y a ba larber na bango na kombo na Yesu Christo. Tika ete Nzambe obimisa bango na se contrôle, il y a milimo nyonso oyo e bande ko gérer bande ko bumbisa misala maboko na bango. Bible lobi Seigneur Dieu ko pambola misala nyonso o maboko na biso eko sala. Pe Bible bakisi que précieux trésor au pesaka mutu ezali activité et tu veux que tout travail procure de l'abondance. Tika ete Nzambe misala na bango et procurer les bango abondance. Nengobi que je ne donnerai plus jamais ton bleu comme nourriture aux fils de l'étranger et tes ennemis ne boiront plus jamais ton vin. Laisse que Seigneur Dieu de grâce, parole prophétique oyo et koksa na vie à moko na moko au nom de Jésus. Peut prier dans les esprits makasi Nzambe ou remplacer les années qu'on dévorait la sauterelle na vie à moko na moko. Tikete le boko nanguya et côte na ba domaine nyonso dans lesquels Seigneur Dieu peuple nous bazo vivre perte, bazo vivre Seigneur Dieu manque ou incapacité moko Seigneur de jouir Père. Na bondeli na kombo na esbitumba nyonso Seigneur ya manque à jouissance et que ne musika vi na bango na bokonzi mosala Yesu Christo na ekulusu nde na bonde na bi. Amen.